Mbote bonjour na bino bato bozo libako ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha la chaîne Libération da Océan du Congo et pai oyo to beta kambela et pai oyo to ka Kongomani et pai oyo to panza kato sasaka et pai oyo to beta kato tchone tutu pona kobela ka moto ya papa le monoto ekita eziki sa misala nyonso ya leta moyeni leta sasa et pai oyo to conscientiser ka to mobiliser ka et pai oyo to salaka éveil patriotique et pai oyo to analyser ka ensemble et pai oyo to longola ka peuple congolais la bolema et pai oyo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pai oyo to salaka mosala ya Jean Baptiste et pas autre rabon basinzeli pour la compétence mbela koloba ete tango ekoki to telema to lata mola to moitumba et pas autre telema fermé fidèle ko la bakoki pour la cause la laisser quoi ya République démocratique du Congo et pas autre mokundola ka maloba encore la biso élaborer wala biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe ezui la montée religieuse bande ko la ngai lobi bato bayike babengi biso vraiment balobi maman c'est nini bande ko la ngai place oyo eza déjà ciblé bandeko balingaka biso so bozala mo ba local na ba bisika moko ya bia boko ko benga biso parce que tout changer place ba liboso tozalaka na Lemba terminus na Galilée personnama papa la biso kombe kiminga il lobi zaki so merci kabuya l'homme puissant papa Félicien Kindula personnama on ezaki papa la biso bomoni kela kabuya tozalaka to uti musika vraiment l'homme puissant tous allons ensemble papa Kindula Félicien ou atika biso wala zaki papa ou pas zaki moko sponsor na biso azaki bon président à force de centre wala to pesa bandeko ya ba centre c'est moto la bango mais moi kala papa la pesa biso local to banda ko sala kuna ti injuste ba dongo miso baye bakanga biloko na biso bayeke etikala kuna moya ko zongeza lite awa pe e komi moi nyamu bato basi bayebi moi lisuko ya merci na papa tout ça molonga la mama elo la banzi bango pe tu mekaye ko soana bango kasi mwamba makoki bila mo bozoeba yango to senga ite la bato bazali na local mo esiko boko benga biso po ete tout ça la musala e kozama lambo pesa biso pamba te abo moni bakomi ko ya ko déranger lobita muso soki nzamba azalaki te bakokai po kenanga la brisque wala mais to kataki émission pour la kotika ba journaliste to ali bon on a danger parce que mboka la biso lingi bo solo te mboka la biso to to lo babo solo na ngambo bayibayi na pouvoir maloko lokole comme penza ya kotonda lolenge mona mboka Félix Antoine Tshilombo la kaki biso na banze boko mona ke maloko penza e ko sala musana alors pourquoi bongo to ko yebate bande ko langai to sala penza la bomoko to lingana ya solo po ete to lo bundela ekolo wabiso ezali bongo na pasi to ko ekola mukamokolo moko bo to kuti ete Congo ezali so ya biso te ekomi ya bapaya kabo ya l'homme puissant vidéo ya ba chinois boule ba chinois échanger boule ba chinois bakomi na makala bakomi na makala ba chinois yango ba osala makala Congo ebebi Master, oh, bakala banani? Bashina nde babengi bino bosala makala. Master, oh makala ya nani? Makala ya ba individu ba étranger bayawa. Babando mona biso ba umbu na bango banyoko na biso na musala banda tongo ti 17h30 na valeur à 5000 francs. To banda musala de 6h30 à 17h30. Ratio exacte tozo kemba bon. Ya mo peza mabe ya bango teza ndenga mboka na biso. Makala ya ba chinois ya? Makala ya batiki makamba bilanga. Batiki makamba bilanga batimbeli siko ko makala. Makala. Yango makala nyonso ka ya bango. Nyonso. Ba nyonso kaya bango nao ana kuna bashira bakomi na mbongo makala ba chinois ba mboka bakasala ba makala bashira bakomi na mbongo ebele tala bilanga na bango yango kuna bilanga ba chinois yango bilanga ba chinois yango bilanga ba chinois yango boss ya makala eo asala makala chinois ye boss ye boss ye
alobi boye makala alobi boye 38 000 yo alobi combien alobi combien koma wana la wala 38 000 oyo mulai boye oyo 38 000 mais mère moko pe aya sombi mbongo ya pe yango aya somba mbongo 38 000 aya somba makala ya bango ya chinois bango makala yango makala musu yango wana bashina bakomi na bula makala bilange futali batiki makama bilanga bakomi makama makala bosi oyo vente ya mabele ezali bongo bobele bapaya bakomi kosalela biso makala lesika bana mboka basala makala bapaya bakomi kosalela biso bengbele bapaya bakosalela biso batomate do bapaya bakosala tout oyo esengeli bana mboka basala kasi nga nayebi ete eli na bamboka oyo ezali bongo malamu ezali na mimbongo mosusu mopaya koyoko ya sala yango te mopaya soki na mboka na bino il faut créer ba entreprise peut-être bamboka Congo basala mais ba misala oyo mike lokwa ba boutique lokwa ba nini lokwa ba makala lokwa ba biloko bon mopaya ko sala yango te na mboka la biso mais na Congo chinois betaka brique azo ba travailleur ba congolais apekisi ba congolais ba beta brique na mabele la bango moko aye azu place ba congolais ba bande ko sala musala aye na kanza a imposer bango pe ba congolais ba vandi likambo la bande ko langa ezali bongo kitoko te ezali bongo mabe koleka na mboka la biso eloko nini ekoleka bande ko langa et c'est qu'il doit analyser ensemble nini pe atolingi na yekolo wa biso pona nini to kokokate komicha moto osolota sanza o ezali bongo sanza ya lipanda sanza o esengeli total etumba ya ba patriarche basalaki babundaki yango lolenge kani est ce que biso to ko bunde tumba yango la solo est ce que to na bolingo to na boyokani to ko kende lolenge nini ezali bongo passe bande ko ngai merci l'équipe pour la télé États-Unis d'Amérique merci na yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga ya Mireille Mave merci na Dieu Lili Batombo la France merci na papa Michael merci na maman Célestine na France merci na Juka M le number 1 au Seigneur de la presse congolaise na France merci na papa Alfred na maman Clarisse la patrouille la mort nous vaincrons la mboka li passe la INUAC en live merci na maman Vava Jolie qui dit ba maman ya moto mojali moto mozima mité merci na ba musulman nanga na maman Adjawa assalamu alaikum na ba maman missionnaire na plus trondé que Dieu vous bénisse ba maman missionnaire na plus trondé tika nzambe alo la pambola bino ba maman missionnaire na plus trondé que Dieu vous bénisse la mboka nita ba il faut que yo moto pe ba ko lumumba merci la chapienne na akene maman sociale maman ya bala bitike qui l'amène à plus de 49 jeune d'état lotaki tumba hein boucle le kondo ifam pekato kanekoto merci encore une fois la mère de Bruno na Autriche Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie na lipasa na papa langa G3 merci na South Africa Guy Lompinga père double na nana Lompinga Guy pe merveille équipe de 7 apôtre Doudou Sambi merci encore une fois na Mbuta apôtre Mbuta les États-Unis d'Amérique Mbuta to benga la terre apôtre Doudou tout ça quand tu yokalaki merci la big Daniel Ngenda petit frère Zola merci la bio banso bobenga absolument pas biso maman la jolie na Suisse merci la maman Samuel Mabolongo toujours maman Dolo Yako na Suisse toujours merci la mon la mère de Bruno na Autriche merci encore une fois na bino tout o bozo benga biso vraiment boza tel mebele soyez les bienvenus bande ko biso ba uti ba mikila ba paya ba benga biso mamo se to okutala te misusu bo mona mabete peut-être temps na insécurité ezali la katlamboka vraiment ko bima ça la biso passe ça va vraiment moi passe moi téléphone ndeka gezole kameto ko bongisa po te to kutala po boyepe ba misusu sama bongisa malamu to tika nyoso la maboko nzambe la bande ko biso ba yeba benga biso tika ete nzambaza la apesa biso porteur okutala soki pa pesite to tombola ka nzambe po ete yenda zali kolo ya tempé ya circonstance que Dieu vous bénisse soyez les bienvenus bon séjour de bamboka la bino vraiment bon mi batte la po ete maka mazali mayiketa la mona moko pota otaki Belgique ba côté lié na ba mibi o bazali bon ya mais armée aza ko beta mbela bela kinga mukulu wana leli pe tokuta na ye kaka la lemba awa bayibiye $3000 na bakaze na yeto yaki moko investir ko sala mo affaire na ye azaka la mo terrasse na ye biska batumbaka mo nini na depo ya ba masanga donc abenga na kende kuna na tele mamo seya ba na mol makasi e muta okota zate comme ça e kozandeni abi courage nzambaza na ba bomiote $3000 ezambongo ebele mais
heureusement bomoi na ezali vraiment ezali passe pe mayango tozolo ba ete boke ba mboka la biso ezali malamu te ba konza mboka botela biso plan sécuritaire ya République démocratique du Congo ezo zala bon malamu te Kabuya l'homme puissant vidéo wana eza bato ya IDPS baye kosala mobulu na église catholique bamoni ba archevêque ya catholique baye kokota na catholique awa na Kasumbalesa bango baye kosala mobulu ke Moïse aza na catholique wana na kati yango tozo pekisa bango awa tozo neutraliser nano bango mpona bamakelele wana anantanda église ezosala mosala nango bazomibenga babeta mabanga wana eza maire de la ville ezokende wana oyo aza maire de la ville azokende ye mpe azalaki na église ndimi na ye vidéo bomoni na base boki peuple ndenge ni na koloba bakoti la kati église catholique nzambalola nini ekoleka la Congo o Moïse Katumbi azali kuna la kati yango moni bato ba kopekisa donc yebise bloki la katanga ezali opesi mbwabwe nini ezali koleka nani azali cause ya kotia mbutu mutu la République démocratique du Congo bande olanga ndenge Congo zokele bomona ka lobby guerre civile parce que rien ne va la kati ya République démocratique du Congo. Donc biloko oyo insécurité ezali causé na ba autorité ya mboka la biso ezali causé désordre bozomona ezali ngo bato mosusu te ezali ba autorité ya mboka la biso bato bali na pouvoir bato ba osala makambo ba cause ya makambo ezo salama bango parce que bango bato bazo créer to ebité ba créer pourquoi to ebité éternité ya chefferie na ebité to ebité to zonga na royaume na ebité dictateur oyo ezo le kala mboka tozo comprendre yango te. Donc mbongo ya Congo ezosala le côté et comme kokele ko pesaka bambongo ko bima po désordre o ezala kati mboka la biso mais bozali ko bosala ke guerre civile ko salama et vous allez profitable pour la bâtonnière sauter et Dieu peut agir na façon na emosusu parce que cause insécurité oh moi je vous dis tout ça les investigation ezali gouvernement en place parce que ce que ezali bango te faut ba boya bakambo ici donc bazo créer ba désordre. Et puis makambo te betaki mbela ya koloba ete président Elia kokai ko s'associer na ba Moïse Katumbi te vous voyez maintenant biske memi biso parce que le rendez toza be division ya consacrate parce que bato musu ba bebisa ba mboko na bango déjà la okela ba mboko na bango na ko sala élection nazo ebisa bino débat eza koleka nazo ebisa bino eloko oyo ezala ka nzamba za liboso soki te bino mo bo mona prophétie moko ba otiko pesa biso metoko loba yango te la mikolo misali ko ya to mona ngoko kokisama metoko yebisa bandeko to zakala nkuku po ba yeba déjà que Dieu nous a révélé quelque chose metoko loba yango sikote parce que soki to lobi yango bo letando e ke to yebi bato biso nde ba résolaka mais lokola nzamba zo senga to ti yango ba témoin to ko benga bato biso to zakala bango 2 ou 4 bazala déjà nango potom ba ko mona yango kokokisama ba mona que Dieu parle. Nzamba za la kati ya République démocratique du Congo bokulaka ikala bokulaka boka bandeko la biso nyonso bisika tozali boke bana likambo litali koteka mabele bandeko la ngai boke bana likambo sengeli koteka mabele lisu likolo ya lisu ba chef coutumier boteka mabele te parce que bato bazo soma mabele baza ba paya baza kokota pola ko boma Congo posa la bango ezali ba exterminer race Congo ndenge basala na Pont Rouge ndenge basala na bamboka ebele boke bana zali koyebisa bino ete Congo a un sérieux problème.
Mais Congo le ko les ambo kanza ba oboma ba Congolais te. Congo le ko les ambo kanza be désordre bo ça le kozongela bino pe boko futa. Laisse-moi vous dire que beaucoup foot, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Dans une maman a prophétie à Kosakalate, Dieu nous a révélé des choses réelles. Mais tu as c'est un bateau. Parce que tu as bien mon siko. Tu as une zambé la biso. Hein? Bon, c'est le débat. Mais tu as c'est un bateau. Quand tu as dit ça, bon, simba peut mon yango koko kisama. Attention, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Mireille m'a fait bon simba nzambé. Johnny Liba tombo. Vous allez ensemble, maman missionnaire, vous allez ensemble. Grand frère propre, Claude Montal, alors, bengo miko la aux hôtels, ça la pour ça là. Tous simba tous allez ensemble. Il y a des sérieuses révélations que Dieu nous a révélées. Il y a des problèmes qui se passent maintenant. Mais attention, il y a que peu de temps. Diable a été descendu ici animé d'une grande colère. Mais Dieu nous a dit, sachez-le qu'il a peu de temps. Il y a des choses qui doivent se passer dans notre pays. Bientôt, je vous le dis. Tout ce qui se passe, c'est l'œuvre de Satan. Mais attention, Dieu est là. La colère de la divinité est là. Et Dieu va agir bientôt. Bon, tu es dans la bon sala. Bon, tu es dans la canissate que nous avons vendu à l'ambo que c'est bino. Bon, canissate que oh bilo bon sala et on doit s'accomplir. Il y a un mot je vous dis. Alors, ils n'ont pas si peu mal. Pourquoi vous ne respectez pas les églises? Pendant que vous avez la l'église, vous allez éclater l'ambassade. Église, vous allez la montée. À tout moment, vous allez catholique, vous allez violer ma soeur, vous allez massacrer, vous allez salamabe. Et aujourd'hui, il faut que l'église pour Moïse Katumba Batamikuna. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tout le monde, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jambo! Jambo! Jambo tena! Jambo! Ile batapo inafika kuderanje Ituri. Tunakufa Ituri mingi sana. Menafika hata mmoja condoléance. Kulala huko mchuku watoto wetu banakufa. Asa nafika fanya kitu gani? Anafaizia Ituri kitu gani? Dépôt kwa premier ministre. Tupana pesa yake hapo. Approchez ici. Donc, Matata Ponyo arrivé à quoi hapa? Ça nous énerve. Hatuko d'accord na comportement yako. On vous donne 48 heures. Même si vous Congolais, ou vous personne non grata. Appelez vos valises et puis nous dire quitte ça. On n'a pas besoin de ton point barre. Accepte ça. Mawa, pourquoi bloc patriotique a se met trouble boy? Pourquoi bloc ton gars qui a ngoté? Mais bloc se met trouble pourquoi? Bloc fumoli sous malako na mabela ngondegeni. Bloc patriotique comme Matata Mponyo abimate, ba menaça qui ndeko Matata Mponyo, ba kangi Salomo Escadela. Moïse Katumbo les menaces, tomoni na Ituri. Matata Mponyo n'est pas le bienvenu. Est-ce que Zali Batouba ça un complot? Toi, est-ce vraiment que Batouba ça se prononcer? Pourquoi père Oyo? Pourquoi désordre Oyo? Aussi longtemps que tu as préparé ma polane. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous avez aveuglé le peuple? Hein? Mbok ezo kende. Balkanisation ezo salam. Pourquoi vous avez aveuglé le peuple pour l'andater ma kambo salam na est? Que bangula basi bakoti. Bazo zwa mboka. Bangula baza ko avancer. Bazo tromper biso que gomeza na maboko la biso. Mais gomeza na maboko la biso te? Hein? Ba Rwanda baza coopérer. Ba tu déjà bakoti la mboka la biso. Pourquoi vous avez aveuglé le peuple pour l'andater politique en mboka? Pourquoi vous avez sala likambo ya bona mabele na bino moko? Si vraiment vous êtes des Congolais, des pères et des mères, comme vous prétendez être, pourquoi vous avez Sungambo Kate, Binagana, Minyembe, tout est parti. Mais pourquoi vous avez la bongo? Pour l'année de Bozana Mawate, il y a peuple au Bazaba Balansoir. Vous êtes des travailleurs, il y a peuple. Vous avez la misala la population, oh, Bazaka qu'on nomme Bino. Mais pourquoi vous avez la bango? Pourquoi vous avez dit que 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 pourquoi vous avez dit que le peuple se revendiquer? Pourquoi vous avez dit que l'article 64 je forme un article 63? Pourquoi vous avez dit que le peuple qu'est-ce qui ne va pas la République démocratique du Congo? Les assassins. Pourquoi tout ça? Mon colonel était de siège aussi dans Bosso. Bientôt des élections, tout ce qui était de siège.
Mon colonel, les députés vont crier. Mon colonel, il va koloba. Qu'un bon qui est en danger. Mon colonel, il va passer information. Quelle non-sécurité, balkanisation. Quel bon colonel, il va mettre le solo. Quel bateau va continuer à mboka oyo. Bateau, bateau, c'est la biloko. Oh, vous aussi, vous êtes là-dedans. Bateau, bateau, koufa mikolo na mikolo. Ont-ils les Congolais 10 jours au jour? On fera jouer au Salama. Bon, moi, il m'a souhaité d'indi la Tanganyika. Oh Dieu des armées. Nini ezali koleka. Pourquoi makambo eza ko salama? Pour nani te bozolinga bosole triompher. On se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonner. Nazana kondima ke nzambo aza ko se révéler ko révéler. Attention. Nini ezoleka. Nini ezoleka ya mboka oyo. Congo eza ya batu moko te. Congo eza ya mutu te. Congo eza ya bakongolais. Eza ya 100 millions d'habitants. Il faut mutu nyonso jouir na richesse ya mboka oyo. Ata biso so tokozala standing moko te, mais quand même to vivre. Circulation monétaire bokangi yango na côté moko. Batu moko ka batu bao sepela. Circuit fermé en bon le caca à côté moko. Mais non, 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 ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est quoi vous faire banane ba pona bino? Obi le moko boko mi pona. Obi le moko boko mi chama bakonzi. Mais est-ce que koleka? Est-ce que koleka? Et puis c'est pas ce paiement. Donc trouble Nicolo ya kosakalate. Arrestation à mon mboka Franck Diongo. Bakangi ya bakena na sima balobi ba fouiller voiture na ba trouver arme. Est-ce que ça ya solo? Kabu ya vidéo. Laisse-moi appeler, bonjour. Bomoni Bilomoko. Est-ce que Franck Diongo a quoi yeba kenga la zone problématique à arme na ina katia mutu kanaye? Je doute fort. Mais elo comment la zone ngoko ça Franck Diongo que ceux qui comprennent que makambo avata on a lobela kaye papa langa ifala kayoka. Est-ce que papa mpaka? Ozaki moto frappa fort. Bakangi ndenge obimi faut pas que les s'associer na bato wana. Mais tellement mutata la kanza la libomona. Les politiciens congolais. Vos théâtres là, ils ont mis la place. Maintenant, on va arrêter les politiciens. On a peur maintenant de Martin Fayulu Madidi. Parce que tu as Martin Fayulu Madidi à Bimate. Pour que Martin Fayulu tout basé en sécurité. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'à ce point, c'est qu'à la course. C'est quoi? C'est bon opposant tout Bokangi Bango. C'est que Félix Tshisekedi est moko. Akolobaka qui est président. L'élection au Salama pété. A s'auto-proclamé qu'il est président. Parce que beaucoup de opposants. C'est quoi la côté? Gouvernement en place est aucun opposant. Le ligne mouta télémélaïté. On l'a encore peu au Canada parce qu'on te robim ça c'est qu'elle est. Bande Kolanga to kolobeli kamuya 52 pages si je ne me trompe pas. To kobeta no histoire. Il y a les 13 parlementaires. Histoire à Congo a fondé la mensonge et bande kolanga. Oyebi que les solos ya papa ya Bobin hein kombo ya papa langa ngoso seza kanani Nzondomio. Bobi que bato babetaka les solos Nzondomio te wala moni baya wivi Nzondomio baya Obin Nzondomio famille so Nzondomio na pesi blombote. Oyebi que babetaka les solos na été papa wana. Tokundola kama masolo mikemike poto ba politique ya mboka la. Oyebi que vérité mboka ezaka te. Hein? Papa wana sala musala makasi na Congo. Papa wana muta dénonçaka mabe ya liboso.
oya makambo ya l'économie ya mboka na biso ndenge ni moyibi banda ko sala et papa na été empoisonné etanga babengisaka na Mobutu et de suite il y a 52 pages boyoka bato ba comment les 13 parlementaires pour la UDPS ba Tshisekedi basala c'était l'idée de papa Nzondomio mais bato ebele ba histoire mboka la biso ba lobakate est-ce qu'aujourd'hui comment Nzondomio tangaka batangaka yango te alors faut que na vraie histoire à République démocratique du Congo pour être ba ko découvrir makambo ebele alors tu as les formes tant que tu as bon tu as témoin je n'ai pas tout baïké parce qu'il faut battre la vérité. Il faut vérité triompher la République démocratique du Congo. Et puis il faut te bounder la boussole et puis il faut te bounder la indépendance parce que tu causes la colonité dictateur que régner dans beaucoup côté. Pays démocrate cause à te battre mon base à la au sommet. Il faut opposition peut jouer rôle non on peut tellement sans l'opposition tu conseilles le côté mais ça tu causes à l'église tu voir même l'église il faut tout la question. Tant pasteur assise il faut tout la mituna. Parce que c'est la cas IOT. Pour nous dire amen, il faut comprendre pourquoi la lobby amen. Mais Congo, tu comme le quoi, tu as une jungle. Alors il faut bien se soutenir par côté. Rien ne va la carte République démocratique du Congo. Biloko mieux ce sont ça la bateau baza ko causer insécurité. Pour ba kota banguna baya basala biso mabe. Alors il faut te téléméler yango peuple, il faut vigilance. Il faut te téléméler yango. Il faut te boyer les camo la dernière énergie. Alors toi tu que la poire on est la montre mon côté. Bisonio se photos à la bombe pour te dénoncer yango ensemble. Pour makambo et comme ko kena lolenge ya mabe. Ezali sous na lolenge ya malamu te. Ezali na lolenge ya malamu te bande ko ngai. Liso likolo ya liso. Liso likolo ya liso. To telema to boya colonie oyo. To telema to boya mayele mabe oyo. Vous allez bien bino ba ikongo mani na vigilance pe la bolingo. Pe na lisanga po ete baction et yimkela boyuke tout ça la yango po ete makoma kende malamu. Bande ko yanga ite comme biso ko na suka moke kasi motuna moko lokopesa bino Kinshasa. Kinshasa elakisi nini? Kinshasa elakisi nini bande ko yanga. Mboka oyo tozalaka bana kine Kinshasa elakisaka nini? Si vous pensez que motuna ah bozongi selinga biyano ndeto koyeba biyano na ezu ya mokolo mwa lelo Kinshasa ilakisi nini signification ya Kinshasa ezalaka nini pour te pesa forme oyebi lelo soki moko miyebite okoyeba tendenge nini otambola soki pe toyebi valeur ya Kinshasa te tokoyeba tendenge tokotambola soki pe toyebi valeur ya Congo te tokoyeba tendenge tosaela yango na tuni Kinshasa ilakisi nini na bandi la motuna oyo nde tokoyi bala biso ko kabona poite tozali ko kende kaka la se ya mai ko lokalo lenge nini ya komi bongisa to milengele poite milulu et se multiplier makasi kasi maloko en tout cas ndeko ngai ezali ko sala penza mosala ngona ba politique bokanga mi Frank Diongo balobi azali moko ya moto oyo bazalaki na Salomon Skadiela bato oyo bazaluka coup d'état Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que se passe dans la République démocratique du Congo mboke comme ya lokuta ya makasi boyo soko kokoka likambo to kokosela baninga makambo en tout cas to telema to fungola miso vidéo ya mwana mboka Félix Antoine akene ba okotala ba joueur na bazongi na bako. Vous allez bien? Bravo les gars, bravo. Je suis très fier de vous. Merci. Ça va toi? Ça va? Félicitations les gars, je suis très fier de vous. Vous m'avez fait plaisir, mon frère. Je m'y dis. Ça va? Oui, oui. Et félicitations, on a pris à prouver maintenant. Hein? Bravo ce que tu fais vraiment. Très fier de cela. Hein? Ça vraiment. Vous êtes formidables les gars. Ça va? Ça va? C'est pas vous le coach. Non, je suis l'adjoint. Qu'est-ce qu'il est, Sébastien? Ça va? Oui, ça va, excellent. Je suis samedi présent du comité de normalisation. Ah, ok. Enchanté. En tout cas, très bien. Chef de délégation. Coach. Félicitations, oui, bien sûr. Je suis très fier de vous. Vous avez fait un très bon travail en très peu de temps. Franchement, félicitations. Vraiment. Ah, pardon.
ok. Ah bon? Merci bandeko na ngai na awa nde tosukisi la biso kasi tozala liso likolo ya liso tobonde lekolo ya biso tokeba na mai oyo mazali kosalama mboka ezali nango bongo malamu te mboka ezali bongo komotambola malamu te ngai na yo tosangana po ete tobundela ekolo ya biso bastratégie bozali kozwa bakolo Congo bino banso totelema liboke moko ndeko na ngai tolongola kati ya division tozala guerre ya leadership te ngai nde laza mokonzi ngai nde leki bango ngai la te emuta leki te parce que sikoyo souffrance ezala kati ya république démocratique du Congo rien ne va nzela ezali te makambo nyonso mabe alors natalisi bilo ndenge nini moto azozala mowumbu mboka na ye moko. Merci la bilo banso ba obozolanda biso, merci la ba fidèle abonné na biso, bo s'abonner encore une fois massivement, bo partager émission, bo liker, bo tia ba commentaire, ba suggestion, pe ba jamais. On a des alliés tumba ko en tout cas to bunda to ko sala musala malam ba vieza te toza 19000. Biso toza ba robot te toza 19000 ya solo, boza ko s'abonner malé mbeka se bota la émission. Merci na Kabuya l'homme puissant échange pas l'équipe qui gagne. Merci na gloire. Ngoma Misape électrique et Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci la sango mokonzi parabe miso babiso yako na mama Lilisa ya poete wana abungisi bongo leki na ye na kombo ya Amazon saya wana zali bongo molongani ya pasteur Didier Lompinga bazali bongo na matanga to bengana matanga ya papa a fait de le 23 ezali bongo veiller na kati ya alliance franco-congolaise le 24 le 50aire nde baokele kokundaye. Merci mingi na mwana mboka Ferregola la banzi lelo tolobi kozala bongo makambo o eteli ba musique bato bazali ko célébrer musique wana mwana mboka Ferregola akobeta bongo le 24 la stade du Martyr le kamoteli Weranson na polémique balinga baloba to ko lukela bilo bilili Weranson na lobi polémique était faire ali mwana ye il soutient ayebi le 24 manifestation ezali bobele moko ezali bongo concert ya mwana mboka Ferregola alobi azali mwana ye polémique ya bopia ye akoyeba kotelemela mutu te oyo abimi na kati ya wenge muzika kla wenge muzika ikotikala kotelemela te ba oyo bango Ferregola José de Niance akobeta oyo alobi mokako swa na mwana ye polémique na mai botuli aboyi na ye bato oyo bavande kokosela wera makambo azali papa ya solo batomboli mongo koloba ete je soutiens mon fils Ferregola peso ki nzambe apesi ye makoki akozala na merci encore une fois lobesu na kotelema pola koloba ete biso baso Ferregola en tout cas etumba ya Ferregola merci la bilonyo so obozali ko soutenir ye mwana mboka Ferregola mokako soit le 24 ezali bongo ya yo ba gauloise bosimba bongo bendele po ete lokumu ya Congo et kende liboso merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique pe sango mokonzi pareil be miso ba biso merci la ba programme tangola no bondi ya botarde bonne nuit la émission ko komela bino maman d'angola la mokitene Florence Matondo de Mido et namoni bongo achilantela Aline moke monseigneur liso yankolo Hollandais noir moto mon prêtre Aline moke monseigneur liso yankolo Hollandais noir moto mon prêtre ngam to la biso ko boyo tulanga juka am le number 1 océan de la presse congolaise mon ami de tous les temps check des souffrances tu ne le sois le douceur de king twende bas